shalom na balandi nyoso ba olanda vidéo oyo na invité bino boya na 9 rue des Potiers à Saint-Denis na 93 200 boya kuna to kasango malamu na nzambe parce que tozana ba bamani tout au téléma ya Paris to ya le 27 et le 28 atindeli bino invitation oyo to ya to tombola nzambe to tombola Yesu na bomoi to tombola Yesu to la mosepo nyoso abiso elamuka to tombola Yesu na bomoi. Nous avons des journées le 27 et le 28 mars. Dans mois oyo, na année oyo. Chiffre 3 et un chiffre ya résurrection. Yaka mama, yaka totombola nzambe na bomoy. Otumboli ba mama, otumboli Yesu Masia. Yaka tozana thème na biso la sagesse d'une femme chrétienne. La sagesse d'une femme chrétienne. Yaka to kabola yango logo. Na ose inviter na ngai yako kokuta na ba servante musubaza, ba intervenante bazali. Yaka to bondela, yaka to kumisa nzambe, yaka to tombola na sagesse nyostu yaka koyeba sagesse na nipo ovanda na libala ezo ningana po nano zwi sagesse wana te yaka koyoka sagesse ya molimo mosantu sagesse ya mwaso azana Yesu tango yoko zo sagesse wana omemi yango na ndako oke kotonga ndako tango zwi sagesse wana okena yango na famille oke kotonga famille mwasi nda tonga kandako mwasi nda batela kandako lolenge na proverbe lobi une bonne femme sage bâtit sa maison mwasi wa mayelo lingo tonga ndako na na ba pilier makasi za na fondation makasi na bengi yo le 27 le 28 mars tous aller longo awa na Saint-Denis na 9 rue des Potiers na Saint-Denis muso alobi mama nga za mutu katendeni na ya zwaka RRD okiti na Saint-Denis Saint-Denis aussi tramway 8 okiti na deuxième arène à Dolène tango zo kitawana na mupanjo komona 9 rue des Potiers les awana yaka na rez-de-chaussée aux a invité que Dieu vous bénisse shalom. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, ici la servante Bénédicte. Je suis très heureuse de vous inviter tous à la convention des femmes qui aura lieu le 27 au 28 mars de 13h à 16h. La convention des femmes aura pour thème la sagesse d'une femme chrétienne. Le pasteur Irène, la servante Priscilla et moi-même, la servante Bénédicte, nous serons au rendez-vous. Il y aura des femmes expérimentées, il y aura des témoignages. Venez nombreuses, bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur, il est la vérité, la vie, il donne la paix et la vie éternelle. Soyez les bienvenus. Jambo, 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 bandugu bapenzi, jambo. Niko ndugu yenu mtumishi wa Mungu. Mama Priscilla Kibiswa, minafurahi kuzungumza na mweye, nafurahi kufanya hii video juu ya kuba invite, juu ya kubaitisha ku activite munene tuko nayo ku kanisa ya Église la Puissance du Saint-Esprit. Kule tutasemea mambo ya hekima. Hekima ya mama ya Mukristu. Ile activité ya ba mama itaanza le 27, itamalizika le 28 mars 2021. Donc itaanza à partir ya 13h jusqu'à 16h du 27 au 28 mars 2021. Kutakuwa kule batumishi mingi. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu mama Pasteur Irene, mtumishi wa Mungu mama Benedicte, na mie peke mtumishi wa Mungu mama Priscilla. Ninafurahi kubaitisha mukuye musikie mambo itasemeka kule, mambo moya ya mzuri itabasaidia sana kumaisha yenu, kumanyumba yenu, kumakanisa, kumainchi. Mukuye, karibu. Mungu ababariki.